isokoda do isokoda ifo izonga na mukolo nango verikisi lokwa aza bazongi silie nyoka longo soka linga zwango bakosala élection bakotala banani bakovoter et puis zona toujours nous tapons Sarabino chaîne Abino Congo Winner TV chaîne au senti Jésus Nzambe Batalaka chaque dimanche Mère Boss Sarah Kabundi la Cléopâtre moi ça le Kingolo na Mwendo moi ça Mwendo 0044 toujours net Lobaka Jonathan ya caméraman de guerre toujours même abiso na finale ndenge zala kaka na pesi mote pa bae banga balobi ba master nanga oba soutenanga bourgeois international na Autriche na pesi mote babi Jason Tembo noir américain babi na States wana des fois c'est prêtre au saranate et puis na pesi mote pa Fifi Samu Stéphanie Samu Reina Samu ba fille crédible sans oublier Pablo Escobar mon père Akenda Kenda et puis Anderson Yimbi président Bofira Ngenge toujours balobi lelo nazana invité na ngai balobi analyser bango babi le leur expliquer bisono affaire ya Werason affaire ya Bokechu premier parce que trop c'est trop balobi concert ya Wera Oezaki annulé nazanga moté nazana analyser invité nanga déjà na plateau balobi Jonathan Fungola biso tout ba mona analyser bonjour analyser bonjour Olex mon très cher Boni babi lelo ba chachi kaka bani lelo ba chachi oyo kaka bazui wapi mobala mbinga jero bayeba mulaya mutu na photo passé pour te tala analyser na kini mwana lufu ya solo célibataire au carré au rectangle ah mukolo cheno na ina pese mbote Sarah Kabundi la Cléopâtre ah Sarah Kabundi maman mère boss mwinde jero net nangolo nzambe tanga zo kele bambisa maya tali yoka bo asali o modèle ngolo yoka nengo yiko cholo ah en tout cas na lelio fort en tout cas oyo ezali analyser raisonner autrement dit locataire nzambe camarade ya Yesu ba Angelo Gabriel ba misana nga kopa lola ba passer botikira nga ngane munazana mamunyo sentido mo lobeli ya Congo le roi de mbangalologie muto apesi batu nyonso ba exercice muto nyonso oya botola sankara trofa simina na nani oyo lelo ba politicien ba komi nga ba analyser ba nani ba Daniel Safu ba nini bana na ngai potango analyser azolo ba na TV ba Daniel Safu bazana ba kati ndako ba Melise Bibero inye wana analyser des azo panza oh le là comme député wana bana na ngai bazo mbanga logis ko ngamo koko na bango na bimi na terre nazara kaka donc merci beaucoup vraiment lelo équipe ya Congo Winner TV toujours tout le monde analyser tout ça bien parce que on va bien ba te belé ba spela ba fan belé tout ça la émission ba la émission en fort analyser tout le monde lelo Bokechu premier aloba ki Werason obeta concert à Zénith tout le monde le lopé Werason abeti concerté concert oza annulé au keba te belé Werason nga me ma pede nada Werason nga me ma ba soliata Werason nga me ma vidéo yo mo peut analyser vous avez pe na copie à voyage au Wera linga ka mema yo a récompenser parce que au bunda ka pe pona Werason parce que le lo net soloba Bokechu premier net a ratissé binocop concert ebeta mité le 26 donc concert on a pesa on a batandre c'est to banda on a vient na biso Werason Ngiama de la forêt et là concert moko ya souvenir na ba fin net tolo ba ya 11 ans plus tard ba 11 ans na to landa to yambi analyser yo lobisanga ya yo tenga na lo ba vérité ya batan ya carrière na eze kene na kosila ozo comprendre po ba wera ba ke déjà na kosila na ba kofi donc moni ba bina file ba to eza concert moko ya talent na ye o yazo kende net na kosila eza concert moko il fallait betama vous comprenez mais il répète qui côté ya vient na biso de la forêt batu mususo yo bazana ba yombo batu musu ba memaka bango te na ba vie soko cheyo na kopi na obie ovandi na ndako bo tangi kombo na yeza ko kombo satana oka makamno nyoso baby donc atala kaka batu azo mema ba mususu baza ba PD
bato lokola banyoka longo na marché kutu bayebani te bato lokola batiala mwana basila kala bambili ya bele me parlele jamais sikoyo barace wana bakombo bato wana eporte bayombo erere so ezalaki bino bokasa mundela aza moninga na bino mundela atala ko boyo ozoyeba te mundela azolanda nombre ya bavisa asengaki eleki ebele alingaka asala nini ndenge abanda okende poto wana abanda omema bato mosusu aomema bango na bapoto neti banyoka longa wera amemi ye na poto ake atiki ye nanu kuna nanu te akendaka bapoto alukuta bapoto moko ake lokola musicien te lokola akomersa kaka sikoyo oyo wera omemi na ndenge ya miziki toloba verité président ya Sokoda na président Sokoda nyoka longo atikaka kozala président Sokoda ata mokolo moko te président ya Sokoda ezalaki vie na biso na Verkis tango Verkis azobela yoka be oyo pa muta vérité Verkis azobela bi mwana na ngai leki na ngai ndeko na biso ngana ke kozwa baswe na poto yo tikala diriger Sokoda mama nyoka longo abeti biloko mobuta saka kasavubu kapata na sima abalole komi yaye Verkis azonga boye nyoka longo nani atia nyoka longo na place wana nani avota ye epi so ba nyoka longo bazana ba boule te ya ba poste wana ebongi na bango te pour vision eza muke azana projet de société te nyoka longo azabongo azi Sokoda ayokola pe l'état na biso ero musu pe za ka boiter moko a corrompre bango yango boniti lelo azana ba kelike batu oyo azana bango ya bayombo yomboko bato muzu basila kala na bato ebele baza koto na ye me bato baza mayele batele nyoka longa ko diriger biso te azwa ki mokonzi te aye na Sokoda yango moni na opesa information nazo informer bakonzi nazo informer gouverneur nazo informer premier ministre président de la république tala makambo ya Sokoda oyo ce n'était guerre eke bima danse nyoka longa ko za président Sokoda te bato nyonso bazonga pas ba musicien bakasa Sokoda zaka pona bango bata théâtre pe baza ba peintre pe ba pokolo ba couleur baza ba dessinateur baza bata académie de beaux-arts toza bata art pe bakoko lema o baza kana bumbu bazali bato basaka bikeko banini biso tout toza na kati ezenga il faut ko benga batu nyonso batu bo présenter lokola vient biso nani azalaka président nani oyo tangi kombo nani Verkis. Loka Verkis a président. Bazongisi on n'a pas Verkis. Verkis a mis on a nous pendant à moi 5 mois. Allez batu ba pesi ba candidature. Ceux qui est peignon kalonga olinga pesa sa candidature. A pesi candidature. To sali campagne. Campagne tolani président moko a défendre que a président Sokoda akosala nini projet de société netinga analyser na bani de la campagne nanga président Sokoda analyser ya 2022 ou bien 2023 analyser dans la premier projet de société awa na bandale place oyo face à face na mama poto nazo zongo gouvernement zoyo kanga nazo na osala sali ya bandule soki na longwana na zisu na maluku na ke na sali sale stade ya ndule kaka oyo kokota ta 1 million de personnes ba sali yango na ba hotel ba bongisi yango bien okokolonga France ate États-Unis oye concert pendant une semaine concert si logi avion ozongi na basali na sali basali et puis susu neti analyser na yebisi no susu ba musicien tout ba kufa kala oyo mbongo na bango ebimaka banzemo na bango ebetaka faut bazwa ba droit d'auteur na bango koluka bango koluka bana na bango et ça la mana Sokoda ozoyoka sikoyo ba président Sokoda ba ozolo ba tiloko ba nyoka longo sila kala azana ni projet de société nyoka longo sila mabini saka batu ba vimba yo kubina wana ba danse yo kubina vimba biloko muso omoni ba cri kala ezaki cri eloko ngana kangaka ko na ndima ka nyoka longo na biloko asala na vie abimisaka ba tala ko ba animateur tout ye muta format bango uri nyoka longo alongane na Sokoda asala na ye demande ya ko ya ba animateur tout so obwaki cri kanyo futi mbongo pana ye bulo ya ko sala yango na pona nini po ye muta sala ba tala ko abimisa baba ndo bwaka lelo so nyoka longo mena Sokoda pardon papa Sokoda ko katelimisa biso ma Chantal zongisa pouvoir pa ya ye moko muto atika kiyo yetanga kovanda to kota biso nyoto bato après 6 mois candidature ba voter président mususu soki pe rezonga ye moko Verkis a gagné soki yo pe nyoka longo ko pesa candidature soko lingo gagner mais place nga ndimita o gagner talaka leader comme ne nyoka longo komba weza ba pesa na musique to abota mano nyoka longo mais na alimbisa nga na ndenga faute na ba congolais pena na mona congolais comme ne nyoka longo te
nyoka longo na ebita soki ba nyoka longo bazalaka nyoka longo pena ya boy nyoka na balongo ye moko yebela balongo eza ba biloko bakulu bazalaka nango po biso za bato ba nani nyoka ye moko aloba sokoda ti lelo eza te réunion basali samedi eza ya bango na bango koteri batiala mwana bazwi ba pose ba vie na biso ba de la forêt bato wana eza koteri to bwaki to ye siko na concert ya wera so lokwa za mutu ya stratégie so memaki moko wera akufi martyr ya bato mususu po babimiselaki ba visa nombre ye alingaka mema ekokani te na wana yango wera na motema malamu akufi na ba martyr bakombo mususu e amatisaki wana bazana ba yombo makaranjara yango concert ebetami te to ye siko na ngambo ya mukechu aza fasi lokwa ligorodo race ya mukechu soki mukechu azoyoka nga asala émission na single monde mombaza soki pena ya solo mukechu sala nani na single bokomona race mukechu aza parti de zundu soterel position ya ba soterel ba zundu ndenge bazaka ne mukechu aza ye alataka kecha kanga ala sete akokunza mate ventral munene mukechu asubaka Kongo mobimba na biloba lo bakofinga ba prezo zui mali chance komi ko suba na bilamba na ebisaki mukechu yaka na kisasa ngamo na koyamba yo pardon na komemona mboka moko nseki mbiso kuta na mama lintadi ndeko atemperi yoka azwa yo aselo ligorodo olataka na kina luketu po otika kosuba po na yo papa kusuba boye epizu mukechu wana abotana mutali boma moko azana pongabi amemaka ba bido Marie Louise azana ba bido ye mukechu abotana e sikotala niveau ya mukecho et puis mukecho azokota makamba ba congolais identité na ye azana ye belge de la nationalité et puis sous azui limero tala ba congolais mutema mabe azui limero ya salo ba robeta kaboli bato ba bengi colossal ba menacer pour analyser la dans information to abangi ya ngoni conseil za annulé et puis sous a revese na bangulu mukecho na bangulu ndenge ba musicien ba mema moi sauver pour musicien ya kana tolage bato bazo wela banyoka longo bazo wela makambo etali boye mais afuta ka bato ba $100 neti Blaise Bula nze moneta moi mais Blaise Bula zo aka nzete $100 na sokoda $100 c'est Valentin Nzemone wana $100 ba Blaise Bula ba biso ba analyser ba kolinga te to zala wana po biso za bata vérité vous comprenez sokoda donc sokoda il faut zonga na mukolo nango verikisi roko aza bazongi silie nyoka longo soka linga zwango ba ko sala élection ba ko tala banani ba ko voter et puis zona sokoda turo soki candidature ba vie nyonso fo baza mupanzi ba vie nyonso mupanzi biso ba jeune ba petit na biso ba bina filé ba nyonso ba petit vibrator wana ba petit pour bazo ba poste te baza siko na kilelo ba innocent ba nini ba tutu bazana idée ke ba habite vieux sotoponie akosala vieux sotoponie akosala te vieux sotoponie l'ocosologie c'est une science qui étudie le coso dans l'Afrique ba nyoka longo te ya boto la ba pouvoir boy yango moni attention na ba vie pour moni na ki yaka baloba ukudia yenji kubenda daku muto kolia na yeye mutako boma moni neti nanyo andimaka te atiki nyoka longo azaki pire petit na pour lokota ki abi petit yaka sokode salamia ozala zala metala ndenga sali. Vous comprenez? Donc il n'a pas façon na mukechu tu y misu mukechu mikolo tozana et puis tu batunyo so ba porte parole nyo so ya wera so nie bazolo bati mama kobana na Sankara ko kitatina ba les autres mutu azolo ba ni Sankara ni Piroger ni Papi le Prince ni Sediko ni ba misusu wana ebi bango te ba bimaka ka bon bazobanga bokechu analyser mutu azolo bana ko pona makambo etali wera son contre mukechu aza fasi lokwa ligorodo azalaka na famille ya bayitile aye moko zomona te koto mususu soko tali fasi lokwa char de combat po soko za na famille ya yitile fo bima barasi wana vous comprenez mukechu na ba age azana ngo na mwasi na ye mwasi ne kuta zana makambo te mwasi aleke na mulai na ebite soko apesa ke bizi bo mukechu mwasi mulai yo boyo opesa ke bizi soki ndenge nini tala na ba niveau mukechu asala rate banda kenda poto na kisasa azana ndaku te
c'était Mbokar atanga banchiki yo bana kala bando tanga na libuko lobi na libuko yokani yango mukechu atanga avana na banzete na mbandaka kutu na rappeler mukechu nzete na opo kuna batonga bandako tongi mwa bo mona na nzete na otanga babaka ba obi kuna kenda do ndako na yo tika na mbandaka kenda to yebite siko soki mukechu aye azona kini pe babengani batebele bon mama na yateka ne maluma ntonda mama mukechu ateka maluma ntonda ma mère azana likamu maluma ntonda zani bilamba tombola do soki ngana yibe loko na kena tekeli mama ne mikala mingi te ba bito kanga mama ne na la police asomaka montre ya cop ya bato ya miyibi ateka wana mère bokechu ebi ofinga ba docteur bourgeois pamba ofinga ba tuna ebite so produit ni ko za na poto atinga mama bango bima banyampuli yao do mère ko moloko na 4 miso yo rio luka mo eloko po sala mama na yo akomi na 4 miso yo mukechu yo do wela ko kale de la forêt po kitira mboke salate hein ola liboma na mutuna yo mukechu hein ali bona mutuna yo kecho alobi ye soki azotelemela ba congolais ba misien ebe babetati parce que mboka souffrance eleki ba président ba okota na mboka ba osala eloko te pona peuple yebisanga musicien nini oyo aza na Congo azata o Grukumes azate Jean Gobali ka ba votaka yawa akomi na parlement avandaka 30 minutes ayoki solo na ngomba mo ba bimisi ekotele maza akenda Jean Gobali asala 30 minutes na parlement après babi yote longi ayi ka ntunga na veste lokwa limbisanga alata ne veste na cravate te balata veste na cravate kuna po ya lata ngo soki abali ubi azabo ya lata ne ka ba chemise via beta cravate moi me asala 30 secondes kuna vie ba bengana alungwa siko yebisanga siko makamuni yo mukechu biso tozolo bana mukechu po kitiri ya mboka tozana makambo etali wera tetali ata soke betaki wera ate betaki fali ate beta analyser alinga lo bapona za porte parole ya ba congolais nyonso auto pesa ka ngambongo ato pesa ka mbongo te nakolobela yo et puis sous bato babosa te za na émission moko ato sali na sali chaîne nga Kani Top na Top kayaka place ya IOCY Kani Top na Top émission moko za na kata balozo mezi na sima na opia limero so za na mutu o azabu sengyo o tireye yaka benganga to ko tire na émission na kata balo bo s'abonner pe na chaîne wana za chaîne sika na sali po ba mona Kani Top na Top na sali chaîne wa bato ba mona be style biso nyonso tozaka be style moko te kuna ba ko raisonner za be information za bo bando zo pe journal mo 15 minutes bo mona makambo ele kana kisasa chaque jour pour eza chaîne la vérité siko mukechu nenga za wana mukechu munokolo kwa Thompson mukechu yo penazo oza na kino koloba ndengo lobaka yo mukechu Ozo moi si 2 mètres le kolanga yoza soki 1 mètre 20 ko kakata avo pesa moi si bizi fo bachilo kiti moko muke mokolo ba koyiba kiti wana na Paris na zasi na ebito soko bando sauter ko mutazo chabi ya basket po moi si aleki mulayi mingi yo mukecho zonga mutu akitira mboka tolingite ezateka pona wera mais analyser ya kota katu yango nazolo bana ba porte parole nyonso ya maison mère na ba misu bavanda sinete na yako sala émission moko na fingi ba porte parole nyonso kisasa bozawa pipo bo démarrer fingi sanka démarrer ngana botola sanka do lelo soko zotanga otangi analyser approcher sankara donc ta nani yo pena loba vérité banda masole bandi nani alobi oyo azotaki mukechu na lobi yumto kasi siko ngane mutu naza na trophée na kini na pesi mutu te mutu pe na relever ngate après nga sa tozana be école ya Sankara na école ya ba analyste tozana ka mibale siko ngane naza likolo na ye ozo comprendre ngolo bate ozo banga mukechu te mukechu bate bele babanga ke bulibumu bani mukechu face à ligoro data azaka ligoro la betabo yo ne pompo ligoro do ka mukechu pompo mukechu ligoro do face à ba magoro do nzamba yebaka batuluka ba mukechu wana ko pese botete poso ko pese bote mukili tala suginde. Je comprends. Tolobaki soko toboli biso pe to memayo. O memi biso likolo to memo poto eza ya mutute. Analyser la koya na poto wana siéger makambutu et puis sou biso toza tolobaka vérité. Ta on a lo bana nyoka longo nazar. Nazana kisasa. Kasi. Na bi nyoka longo koza président ya Sokodata ata na ndoto. Eza fo ndoto soko lotiango. Tozomona.
pour ce que d'ailleurs c'est un mouton dans un projet de société. On a un problème à analyser. Un problème à analyser, t'as un problème ya ba congolais nyons ba musicien tout a un problème ba tikelio muninga ke aza malade yo botoli. Ozomona siko biloko wana nzoka il faut zwango na élection bosali ateke tanango triquer mais bato ba moni ba fotaki. Pour tricage banda banene bandela mukili. Nzambe mo banda tricage. Vous comprenez? Analyser tout le monde, aux appels, la musique a fallu, pour pas tout le monde il fallait, de qu'on a bêta na Bercy, ou batubele, télémé, combattre à Babokechu, mais il fallait à bêta. Mais le tout le monde, il fallait même Ken Piana na poto, à même batubele, mais tout le monde, maniqué de John, à finga fallu pour pas, na Ken Piana. Comme on a bilo à Bongo, analyser, il salon d'engenini, taqué. Oui, qui leader King Fali pour pas à salape mamba bien pour na ba artiste belé mais tant ba on finga na TV manika obi que Fali pour parti bazala na ye ata $100 pamba bazwa te et ça lion ndengene. Eh bien et ça nga mawa mutuloko manike hein manike soto ke na ba mboka lokwa ba braza ba ko che na ba jardin bato batalier ba futimbo pour ba race wana sotali pena ba race ya bilongi wana ya vundumo yonde kwa zunduntsuni ba race wana congolaise abonga zate ba race ya manika ko finga fali ata mukolo moko te yema ba ifali apesa ke ba $100 mbo $100 ba $300 azo finga fali ya wuli musheni ndeto lobaka goche mascotte vio yaka na yo kinya amekosa ngai na ebite soki mbongo na yo elingaka ngate soki boye oye na concert ya Héritier bwaka nazo taloka boye me yo zo mona ngate bango si balie mingi pesa pe ba petit pesa pe bisoto lia bango bazaka nango goche mascotte vio osola mabe pena ya solo goche mascotte okoma ko yamba na bapasi mais monde eza nango kabo apesa pe mbote tango boki goche mascotte na moni vie nanga moko debris no kabango babi prêtre vie nanga debris no kabango na Paris prêtre solo vie nanga debris no kabango ezalaka yo quoi donc merci beaucoup donc na pesi batunyo so mbote o balandi limeo nangeza ya Willy Musheni 082 72 63 066 ya Willy Musheni 082 72 63 066 bobenga ngai mbatu pe ya mukechu so boza bobenga ngali to e to bokate na oyoka la guerre longue populaire to beti plan biso to zongi sur le plat botalaka so bokechu abwaki plan boyebo la singa pe na beti mukechu bo do mikoleza changer il y a aussi le droit de réponse na ozoyo kate soka sali na yie ba prise na ko déformer na michopoza na ngona kati na yebi ngana yebi bien mukechu face à ligorodo azana barasa ba sauterelle ba kiula ba nini ras na soko talie pena ko mona pena te o rasa sana mutunyo sana limero na ebite kolochen topé sanata ba mbote limeo na ngai ngwana soka obenga ngai sala bien mama Saraka Bundi mama Saraka Bundi mwasi ya mwindo jero tangu nzamba zo sala bambisi atalika bote na yo zingolo sali bote moko na yo ya moni ngolo ateka marachere et puis susu ngolo so zoliaye baliaka ina brital mate folia malembe poza ka basende ndenge mama Saraka Bunda za mère moko folo banena lolendo na respect na discipline pe na bokakoli bwa nzoto boye. Merci beaucoup donc bon s'abonner ebele wanezaki donc analyser bango babiye azaona charge abi aza porte-parole ya ba congolais bosa ko yebisa batu bo s'abonner na chaîne nga Kani Top na Top émission na ebisio kata balozo amezi ba fingio ko répondre noté o bengi ka analyser na numéro wana o pesi makambo o pesi biso photo na e o pesi kombo na e to simbele kintsaka a kotele maza baou ba kotele maza pri kila mikolo eza Kotele maza mate fayula marchaki kotele maza wera sona beta concert kotele maza mukechu kotele maza tous les batunyoso nyoka longo kotele maza na maza. Merci beaucoup bon s'abonner ebele na pesimbote et pas bourgeois international na Autriche et puis Jason Tembo masananga na États-Unis na noir américain na bosanité puis Jonathan ya cameraman de guerre donc amema biso na finale balobi galor s'impose kwa kwa Mobutu babi bon s'abonner ebele na Congo Winner TV chaîne au senti Jésus Nzabe batalaka chaque dimanche babi Saraka Bundi la prêtresse mère boss babi Mwindu babi moi ça les ngolo na Mwindu sans oublier balobi Gilles Vamukulu fils ya maman en tout cas bon s'abonner à la prochaine. Tacos.